Attendez, on va fali. On va évoquer tu yo. Yo le bureau bête fali. Bon, problème est yo bête fali. Tokola qui sont qui sait ça toko bête ba famille na yo mkoka ba bête fali kuna. O ba attaquer fali. Boke tu na chargé na yo. Toko bête ta famille na yo, toko banana maman na yo, toke na mado, toke na blaise et toke na papi koi, toke na bakelo, na ba neve no toko bête ba. Ba fantri ba ko yo kan ba ça ba fantri. Mais camarade no boke je Alexis na France, na ceux qui RTBF hein. Radio télé ceux qui belge ceux qui ni Alexis boke tu. Ba Alexis qui a le ba na lingala na français. Alors ben en français. Dit alphabet le roi boke tu. Bourrique de naissance. N'indimité sur boke alobi français. Alobi français il y a 1 minute. Donc ngai besi na eboka tanga maboko. Loba omoni hein lelo le boke tu loba. Omoni boke tu. Azali goro tana li buma boke tu ne zalaka. Telle forme mutu le roi pina di ou imbécile na mutu ala soki eso wana. La marche na poto. Est-ce que ba kango boke tu na aner? Là où ça la marche na poto. Ba ko beto fimbu. Là où beto ça la marche na poto ba tira rabino. Au moins que ba marche na bango c'est impact té. Ya mo moni ba li ba combattre ba. Ngako ba ba combat ngulu. Ba pona ngo ba combat ngulu. Do ba sa ba ngulu ba meme. Do ba ngulu, o moni ngulu ha. Muno ko neka elu ka poto poto ne ba ba la ba ko ba ngulu. Ba lu ka place ko lia poto poto. Biso ko tia mo ba kate. Biso to na to lobi combat. Boye, au moins le président Félix, avant la poto, il est combattante. Mais pourquoi il va combattre? Parce qu'il y a combattre, mais il a quitté sur le terrain à mon réalité. Parce que les portes à côté de tout le monde, na lobby na yo, na bisaka wana ba distraction, na bisaka yo, bokonja fati pape kutandimi. Papa koti seti na chambre haute, donc ba solo li makasi. Donc tu vois papa bien na sengo. Yo est-ce que yo rencontrer Fati? Wala Kabila ba beki. Et ça n'est pas velisanga. Obi que non regretter na Faïlou, nous la Faïlou yo za grand combattant. On collaborer na traître mutro la lisanga. Lisanga ba traître le lisanga lobio ya soki combat, ya komi combattant. Combat ni après avoir yo que ministre, OK, olembongo. A mon avis Félix, ça va bien Félix ni son excellence. Allez là pour faire un koufi, balongoli a soki combattant. Au moins que combat peut ya Faïlou comme beba. Ba comme pour combat Faïlou. Pour moi le très ça que ba ça ba combattant té. Le lobby no bondimi chef de l'état per lobiango. Bali ba combattant té ba ça ba mbrouillère. Donc on a ba combattre la maman. Obile ba combat. Combat eli eloko ba ko bunda sur place. Combat yo ko bunda combat moi musique est-ce que va marche na bango mo na ngwa ka impact. Jamais. Congo France. Balanja Congo France, oui, madame Nakati a transformé tout sur la coétali masola politique Mboka Congo. Les lots vraiment Nazali Awa, Naki Koyamba, Vitrier, Maître Bessi Sao Sao, hein? Christian Chibouya, Tunenga Margot, Maître Bessi Kenda, Batebele Batunenga, Papi Batcha de Bonhomme Lissanga, Otunenga, Maître Bessi Sao Sao, le prince Jiclo Winner, monté magistrat Tati Couple Kanyaka, Olelagi Maître Bessi, silence radio, Boénéné. Yango le quoi moi question d'actualité pesée belé yango le to ko so na mettre Bessi par rapport ya mokonza mboka fait tseke chilombo ndenge bayamba ke na mboka Londres ndenge alobi ete ba combattant ndenge bande ko na biso apparaît konde ba telemelaki to ko so la mettre Bessi ko mona pasteur évêque Mukuna ko ya lelo pemenya peuple à qui passe à peuple. Donc on a mettre Bessi marche le 17 janvier. Oyo bayi nde kona bande kona biso bayi la muka basalaki toko ebate makambo molantie minenga senga ki mona mboka Franck Biongo a accompagner ye. Donc on a mettre Bessi par rapport le 24 janvier oyo to bien journée à alternance au bayi FCC cash basanganaki to moni était bande kona biso za na groupe abattement ba ko sala ba affiche na ba passeport publicitaire bakolo baete mokonza mboka à cause le 24 janvier na stade des martyrs yango to kolobakaka est-ce que le chef de l'état Rosaka toujours na ba flatteur au bakoluka fromage na système kaka les corbeaux les renards et ça parmi ba question d'actualité na ba sous question pe kozala autre soit le la maître Bessi Christian Touré Kenzo to kota na 4 émissions na biso comme ça
nayambela bino Maître Bessi. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela sabo nakoki nanga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Ah okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bonjour Maître Bessinga Bego Bengara Vitrier, bonjour. Fonction Vitrier. Bonjour Maman Margot. Bonjour. Namonyo la kanda boeneni amokonza mboka kotela ki bino lobby abiete ba combattant ba komana bango bazo ba combattant ba. Nga limite ke ya méthode Moulenda mon vieux papa Maxila ba yuba bango ba combattant o ba comprendre ka combat par rapport à ba combattant ba. Qu'est-ce qui ne va pas, Maître? Mais, au moni Margot, dans le Bakalikabo, maintes fois, bango, façon de me la combat, ils allaient façon en athée. Là, ils savent que ça va combattant. Le lobby de mon chef de l'État, Père Lobiango. Bali ba combattant, ça va embrouiller. Non, on a combattre la maman. Obile ba combat. Combat est l'eau combat bunda sur place. Comment moi musique est-ce que marche na bango le monde a un impact jamais na l'accent na France 24 mais ce que mon marche mon ne sait na Kinshasa ba ko l'accent direct ne ba ça ba aventurier na ko bisa yo ba ça ba aventurier ba ko yo ka ba ça ba aventurier mais camarade no boké je l'accent en France na ce qui RTBF hein radio télé ce qui belge ce qui ni ba l'accent boké ba l'accent qui a le ba na lingala na français alors ben en français dit alphabet le roi boké tout bourrique de naissance n'indimité sur le français il y a 1 minute donc ngai besi na eboka tanga maboko loba omoni lelo le boke tu loba omoni boke tu azali goro tana li buma boke tu ne zalaka telle forme mutu le roi pina di ou imbécile na mutu ala soki eso wana bato bombouye batu trop omoni bato so to ba charge ba ngoto na on pesa ba valeur donc makamba mboka oyo lelo to koloba makamba mboka oyo makamba mboka façon ba kendela ngoti on comprend makamba mboka ezali ke lelo so to lobi combat boye omoni président Félix afin na poto ay combattante mais pourquoi ba ba combattant ba parce que bikuna ka combattre mais les rakiti sur le terrain à moni réalité parce que bakanye les portes à côté to bon konza na lobi na yo na bisaka wana ba distraction na bisaka yo Bokonja Fati Pape Koutandimi
papa koti seti na chambre haute donc ba solo li makasi donc tu papa bien bien ensengo yo est-ce que yo rencontrer Fati wana baza ba mbrouillère baza ba aveugle donc omoni bato bongo baza na mona tina bango ba kimi mboka ba tika biso to bundeli mboka to zui mboka donc bango nde na kontaka bango baza ba exilé bato ba kolala na ba basha HR na poto ndenge hiver ça ce ko ba mona passe bango balala na ba foyer wana mama lili wana donc tellement ba vivre ka donc est-ce que li bango ne baza wana ba ki continuer ba famille bango da $100 ba bimi na Kinshasa o ki ko lukota mbola ba combattant ba diaspora te na lobby combattant o bango ba combattant ba exilé na ba diaspora na tunga na o bango nyonso est-ce que la diaspora te ba combattant na lobby ba combattant siko so lobby o moni lelo o moni mboko ne to ko tambola ba combattant bana on ko yebisa ko mettre foi ba ça ba combattant te parce que ba ebiliti ya combattre au monde combat il faut marcher au monde lelo ndenge bato babundelaki na Libye bato ne babundelaki na Égypte ne babundelaki na Tunisie ne bato babundelaki na Burkina Faso ne bato babundelaki na Soudan babundi sur place on comprend wana ndenge ya combat wana ba ko bengo combattant donc yo sikoyo fandi musika bango basa ba elilingi ya pamba donc basa na mona ba combattant na mona ba fantirie parce que ba soki mutu moko asali chaîne ya YouTube ango lekisa bango po ba uzwa soki nini donc ngakuna konta bango te ba mandia nde baza wana to yebi histoire attendez ba lo ba mamba fali omoi bo ketu yo lobi ko beta fali bon problème ya te yo beta fali tokola kisona kisesa toko beta ba famille na yo mkoka ba beti fali kuna o ba take fali bo ketu na charger na yo toko beta famille na yo toko bana na mama na yo toke na mado toke na blaise et toke na papi koi toke na ba kelo na ba neve no toko beta bango point omoni lelo toko ba boygo margo batika eloko na eloko yaki na temps na yango temps oyo ya ba komba ya kofinga ici eleki oyo eli temps batika batu ba évoluer et so comprendre bana balobaki au chef de l'état ngai omoni nga par no komona na on dit ma président que Londres tela ndenge ba yambi président honneur ake Belgique tela ndenge ba yambaki ye ake Paris ba yambi mais si comment ba robeta président Félix wa pesa ba beti au moins que ba sala bango tout mo ba mbrouiller mais là yi na ka bokicho mona na kate on comprend ba ça ba mbrouiller ba ka ba mo ba mbrouiller et ça peut le ba misupe ba salia le ba faire so ba lisanga ba ça ba mbrouiller ba ko mbrouiller biso au moins le na combat bato ba pesa ki Kabila ba beki et ça ne ba velisanga obi que non regretter na Fayulu mutro la Fayulu yo za grand combattant oko collaborer na traître mutro la lisanga lisanga ba traître le lisanga lobio ya soki combat ya komi combattant combat après avoir yoke ministre OK olembongo amonaki Félix ba benga Félix nini son excellence allez là pour faire Koufi balongoli asongi combattant au moins que combat pe ya Fayulu comme beba ba comme bon combat Fayulu pour moi le traître na kata politique à côté la traître on comprend akoki kozonga te yango faut tout ba combat yango ba tuba koloba yango mona nga ba to poto wana ba loba ba combattant na mona bango tala so ba uti poto na ba yaka mususu ya bo na loyenga na marche ya basangwa na otanga communauté to bima kaka bo atu premier crimogène deuxième akimamba abina ko ngona sango flou yana ba papa mususu ko tanga ba kombo ate to boya tala wi komba batikila biso zo buni komba te bi valera komba to yebi ndenge bato akufaka na front to yebi ndenge bato bazoka crimogène to yebi ndenge bato bazoka ngondo to yebi ndenge bakanga bato boyo zo sala marche na poto est-ce que ba kango ba question na aner lego sala marche na poto ba ko beto fimbu lego beto sala marche na poto ba tira rabino au moins teki ba marche na bango c'est impact te yango moni ba li ba combattre ba ngako ba kisi ba combat ngulu wapona ngo ba combat ngulu do ba sa ba ngulu ba meme do ba ngulu omoni ngulu muno koneka ko eluka poto ne bango ba la ba ngulu ba luka place ko lia poto biso ko tia mo kate biso to na ta auto reconstruire mboka to ko bongisa mboka to za na ba raisonnement ndenge nini mboka ko évoluer mbongo ndenge nini ko tambola o komba mbatu lo ba so wana c'est malawit est-ce que so congolais to la vérité papa na yene abako sala na jekami bon ba uti malawi o komba ce que yo ba congolais tala ki wapi mutu wana alors mutu lo ko le kirei hein
bakuluba pamba okutela forme abarbe lokola bangombe oyo ya kabila oyo bakina mandefu ebele bautela bango so goma otomona bango na bandu. Est-ce que bakotia bango mabato bakotia bango kana kata komba la biso ya loko balingi babebisa komba la biso biso to bakomba ya loko mutu abimi champion du monde ce qu'on faut champion du monde alinga bima donc au moins il faut to telemela bango kaka yango moninga na telemela bango. Vraiment, la nation Congo-France, Tomoni, Maître Bessi, Fonksi en vitrier. Alors, tu peux répondre, on a combattant. Oh, mon Konzambo, papa Béton, le biais était combattant. Il y a des combattants, on a les combattants, il y a solo, au bar Rezonaka. Les appels à combattant, on est mon Konzambo, lobby. À côté Londres, le 19 Londres est tombé, on a vu comment atakutu ba africain musu ba tena bango ba West Africa no so yaki kaka discours elengio apesa ki bongo place c'est zokisi bato pe mokonza mboka pa ka monta bambwa kela ya koloba ete bandeko ba banyamulenge ba bandeko na biso eloko eboti problème yango wana bato bapesi Fayulu raison bato bapesi Musutu raison bapesi Fridola Mbongo raison na makambo balobi ete le Congo est balkanisé. Maître Bessi omoni maman Margot Mamba Congo, il faut comprendre. Les gens qui politiciens mususu soko zwaki te, okomo ke nango na nenga mabe. Est-ce que yo komona ba bloko ba kosala yana ma impact? Tolo ba lelo. Banyamulenge ba koti Congo na aneni. Tolo bango lelo. Tolongo li banyamulenge, tozu bazombo. Badumi basala ba marche en sur de bazombo. Bazombo ba na Congo na aneni. Ba botami awa, basali plus de 100 ans. Effectivement, comme Congolais, vous comprenez? Et Zali Makambo Banyamulenge était. Maître Bessina Katiote, Bapé sa nationalité dans moto. Comment Ngoulou Baba? Yango na lobby boye. Ce qui va lobby Banyamulenge. C'est comme Mobutu Banyamulenge Bazalaki. Ce pas une histoire. Série à Kassavou Banyamulenge Bazalaki. Banyamulenge Bakoti Kuna. Depuis 1900 et quelques. Donc 1900 guerre mondiale. Avant guerre mondiale, c'est Bakotaki. Au moni mboka na partout on a tout presque. Ce côté ba touti, na biso biso beto na ba touti hein. Baka te ba touti ba na Rwanda. Ba touti na biso, ba touti ya Rwanda, ba touti ya Uganda, ya Burundi. So teli presque ba sala forme moko. Donc ba li ba tout el rola ba peuple libérien. Vous comprenez? Donc et ça le rola ba peuple moko boye, ba kimi ba longwe place wana. Namboka la ba eko fanda place moko ba fandi wala mbula ya mbula. C'est ça mon toloba. Makambo toloba ngoya makambo ya nyamulenge te. Ezali omoni makambo ya mboko ya bato ba osala je na mboko yo to yebi bango. Bolandi président nga lobi. Ezali FCC. Elle makambo ko sobo ko ba fanti to ko ba distraction. Makambo atesera mobutu ezala ki boité. Il faut comprendre que bato ba ina ngo. Fati le to ko féliciter parce que to monima a progressé, a commis musika, a poussé Batouana. Donc, nous avons la mingité, nous sommes aussi là. Donc, ça, le lot, tout ce qui est distraction, il y a la balkanisation. Ce qui est la balkanisation, Oyo, président Fayulu. Marche le 17 janvier. Voilà, Pamba, voilà, Bangote. Il y a Pamba, Moussitou, d'abord, vous allez au Banama. Non, Moussitou, papa, wana. Banani basalina Kabila pouvoir il y a 12 ans. Et ça va mousser tout. Tout est ma vérité parce que vérité. Le gaga ma outi potol et outi wana. So gaga ma awa. Nani mutu abadani ko yamba gaga. Et ça qui mousser tout. Gaga me mousser d'abord qui Rwanda. Le abako liya na ye. Mousser tout ça qui premier ministre. Pour la nina déclarer la guerre. Il fallait déclarer guerre. Après cette injection à chef d'état-major va bundi guerre. Si il y a bundi guerre, on va qu'on na Rwandais. On va qu'on melana Rwandais. Mais les gens comme le bagarre dit tout à par Rwanda. Il y a un moment na félicité Papa Zarias Rouberwa. La réponse à son guiselier. Au moins il a fait binonine. Bah homme crédible. Baza malamu. Au moins les lois d'affaires dans la faille, au moins que l'homme sous Babylone pour aller Robert va le à son, il faut tout le monde riposter. À son c'est le côté. Dans sa fois même la photo on les bakina Washington, les bakobi na Washington. Il y a qui va soutenir papa Tshisekedi. Parce que combat à Congo, dans la section combat ça Tshisekedi. Va soutenir Tshisekedi dans ma transition. Mais les bakomi kuna ba faille le bakio soutenir Kengo. On
comprendre mais mutatikala kaka ya Frank Diongo yango moni ezabe mutali boso lobate mutobi balinga na yo ka balobi ke muto akota couloir ya Kabila te ezaka président Frank Diongo là qui na États-Unis allié Amélie nani bon à côté couloir à Kabila te président côté couloir à Kabila bon to ba sala constitution ça parmi ba constitution ezali ba corps oyo let outi Saint City to yé to fandi to sala constitution on en 2004 wana sala qui député avant naki pona nini ba sala constitution on comprend mais couloir à Kabila ba to ba liambongo ya Kabila to ba presque ba moni so liambongo ya Kabila omoni Robert onenga panzi bango te donc au lieu au meli oyeba kite ke kimbonga ba Rwandais donc eza na sens wana te lelo to kolo baboy ceux de tellement comme nationalité et que ça la mawa mingi pona bato ata ba nyamo ba ça na porte soit kanga ba combattant plus pas ba changer ba nationalité on comprend mais lelo surtout kolo ba ki lelo mboka na biso to ko tala makambo o ba lo ba ya balkanisation wana makambo mo nga pona na mona ngoya ba blo aventure on comprend président alobaki jamais akotika mboka ekeni ata un mètre bakozwa te ata biso monde toza tokolinga balkanisation esalama te parce que muswahili muluba banani biso nyonso batribu nyonso tozaka bo moko kongo ekabwana te kongo ekabwana ndenge nini donc yango moni ke lelo tosalaka ba exemple le tokoloba mboka mboka po ezala beni biso moko foto lobaka pe maloba balamu mpona mboka soki tokoloba mabe mpona mboka eza lokola kaka tokofrene mboka yango nalobaka lelo nsona komotala komba ya lamuka bon lamuka ya plateforme électorale bon sona komotala komba na bango nakomomona kombanga komi nango ya buzoba po kombango eza suna sens te parce que bato oyo bino bokopuye bango tozwi lokola lisanga tozwi lokola musitu baba tout baza modèle te na mboka oyo mais marche wana peut-être que tozonga maître Bessi tomoni babeti lectus légal balimu ici tomoni maître Nico kuna ba poignarder à côté hôpital makambo wazo mama ngana yebi makambo biso to uti na combat ba montage to yebi yango biso to uti na combat depuis ba bloquer de to kosakati ah bon to yebi o lobi ba poignarder ye abi misambeli ala ki sa fino côté ba poignarder ye est-ce que yo ba raté petona Nico menteur. Ah bon? Oui, à Kossi. À Kossi, on a bien. À l'Okuta. Petit Alexis légal. À quel enfant a raisonné maman la banque n'a soki. N'a soki m'a étonné. Balouka n'a pas bon ça pas la banque. Petit Alexis légal à Outimbo quand la monier. D'accord, mais blanc. Petit Outa batété là. Bon niveau la vérité quoi. Oh, benga il prend la banque en la pointe. Tout la vérité. Et ça le rôle là-bas il va saboter. Valère chef de l'État, qui est chef de l'État. Non. Au moins peut-être que l'église catholique est ça mabe pour bandimi ba kota na ba bando a pembe ba kota église on a problème té est-ce que au monde qui ba chrétien catholique ba marcher na ba parce que ba ça na verti ba déjà na pas boti kabilo ko wana on comprend ba ka tete le to ko loba to ka sincère le yo lobi ba poignarder yo ba beti yo biso officiellement ba poignarder biso ba kanga biso ba bino bo mona mais hier on luka succès yana biso combien passe ya l'existe quand ça combien petit combat sika petit dans Nicolas combat sika on a expérience c'était il y a 5 ans à combattre au moins ni combat ne va nous causer combien ça passe dans le jeu film bouté là on doit film après on nous contre ba cave on l'a fait là si même sou ba ko tika combat na pour que combat difficile donc ba comment cause ma campo pour batu bacha bakanga na yebi bango na yebi petit wana ninga kosaka a ce petit momentaire a kosa kutu na sambela ka bango na binisa ka bango ya sambela ka biso na pro ba bengana ka na juge abengana ka mona film bango ezali nda sambela so yali maître Boris maître Miange maître Tinda ba maître John Lumea ba maître José ba ki mo collège wana ba Jean Willy yo moni ke ya ba naka akina beso ba condamner biso yo komo yo ko sa ko défendre ba to mo finga juge abengana ka ngapa sa autre ba kanga e ya sala mu teba ikuma ye ya ndenge na ye omoni eloko mosusu oyebisa bato eza boye bakongole fo bakomprendre soki mutu akoluka ke yo bakangi yo par exemple Marco na OPJ mobo soki toye il faut to négocier na OPJ wana mais soki ngana komo sonisa OPJ wana eza na kolinga te yo bima biloko na yenga na biloko petit wana abandi biloko lelo te voire même makambo président les ezalaki wana yo moni ke ba pesa papa na yo grâce présidentielle mais yo même te ko leka na TV au finaka président de la République par contre papa na ko tinda yo
au moins plan on a maman Nico dans on besoin de on va sensibiliser il y a ça à côté na petit na biso afanda ah mon panzi na ah tika mamba lokuta ba menteur ba ko ça ba tout ba ko ça pour ba diaspora ba ta pote ba ça ba ko ça ba ti de là combien pas c'est petit appeler dans la souste ba pote le candidat ce qu'on nga sana ce qu'on na soyez ce qu'on pia kande comme ça la bango alors que pote ba ça les causations ba ça les causations ba ti to yebi margot to yebi te depuis combat ndenge bato bakosaka bato na combat yango tolobi noke mutu ola Fayulu asala déclaration Fayulu c'est un grand combattant na ignoraka combat ya Fayulu te mutu mabundi pour la tenance Fayulu ali papa o na yebi nga na tambola na ye na manifestation ebele ayebi nga na certitude ayebi nga na combo na yebi combat ya Fayulu mais ba renard o baza pemela Fayulu ya lokola ba lisanga c'est renard tosi lokola muzitu renard. Après avoir ouïe, bamboko ya toko kanga yo kalamite okoleka la justice akosamba mbongo on a hier ce qui m'a akosana 350 maisons bon bah blo c'est pas ça kana ba des trucs comme ateki da 348 Kabila ala raye mon karaté il faut que Kabila ça na ba compagnon na ye musutu asa compagnon ya Kabila lisanga asa compagnon ya Kabila oh mais est-ce que on que comment ya la muke ko mobeba bon tu vas tout le monde va anti-valeur. Oui, on a combat. Ok, finalement, Fayulu, nous avons le président Fayulu. Il fallait ça la lutte n'est qu'à Yemoko. Pour la dynamique qui est là qui. C'est la dynamique qui est là qui. Fayulu a dit président dynamique. Avec la lutte n'a Yemoko. Dynamique opposition. Opposition. Il y a un moment que les lots Roloba Oyo que Fayulu c'est un combattant. C'est la démocratie. Et ça, bah tout ça, on a le pouvoir. Batu mususu bakozala na opposition. Donc ce qui fait là son opposant, on a ignoré Fayulu. C'est un grand combattant na limaka lit na ye pour na bi valeur na ye. Na bi biloko dans solo ngai, na bi eloko sala wana. Donc eloko do na regretter ka pour bazui ba anti valeur, ba tie bango ba miyibi, bato batambola Kabila ba lena Kabila. Donc après lo ba ke ngana combattant. Oji banda pembe okangi, obosani, okenda kingakati ye na mutu wana munene na komeka nani. Lisanga akiri kingakati afuna kingakati alele ameila Kabila lelo komo le opposant opposant bazali opposant na moko bazali exemple bazali na komisaka te na exemple na liboso to pesaka exemple ya honorable Fangdiong c'est un grand opposant neko soit présent sous Fayulu c'est un grand opposant ba misu ba opposant bon papa Ngwanda pareil ya fana kuna ba célébrer fiona fana nisu minelo wando kiti ba fiona mu ba bomi mboka ba twache mu ne berere ba fiona mu da sali nta ba ibubo bo makabatu fiona exemple ni akopesa conseil ni akopesa biso ba congolais ba na akopesa ba congolais ma conseil oh non ndenge Ngwanda exemple te tela mu ba benga terminator agi assassin il y a des gens qui ont kangaye. Les lois de l'objet Blaise Boula, Mangam Blaise Boula et Beba. Il y a qui secrétaire Yangwanda, lieutenant. Oui, lieutenant Wanda Mutabeta, Blaise Boula. Il y a des gens qui ont kangaye. Il y a autant pour la partie par là, Ngwanda. Talane Barobo Mabat. Et bon, c'est à lobby. Et bon, c'est Ngwanda. Il a conseillé en matière de sécurité à Mobutu. Combien d'enlèvements, Baïbou, Babo Mabomabat, Baneba, Massaka, Bumbashi, Bamasaka Betida, Tobo Yango. Tolérant côté yo salon mabe et ça le roi ba musitu ba sali mabe ba kekuna après tolanda ba biloko na te wana eza ba distraction na bisa yo margot eza ba distraction et ya le rôle la lelo o moni batwa ba comprendre ka et ça na ba politicien mususu ba ko na ko ba fou ba ko ba mabomba pour nini likamso ko sala o comprendre te likamona ko sala na ko loba est-ce que likamona ko loba et ko concorder na makambu nanga ou bien tamboula na makambu nanga donc yango mona kelelo bato ebele atobo lobi bo mati bokiti président ya république ezali Fachi na moni susu individu to kine na prison nan mwana nseng mais te kosaka kisi ni azana ya kisi voisin dans la prison, on a retourné. Il y a la chambre 24, il y a la chambre 1. Pour les bandes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, il y a 24. Il y a la rapport, il y a le poids Bimakima. Ngaï! Nzambe na likolo. Na lobby yango, les babouki prison. Babouki prison, il y a la rane le rôle à calé. Na 3 ans, babouki prison à Bimi, on a patron à chocolat, na chemise à chocolat, pantalon mobo. Pieds nus. Na petit on a garde corps. Bon, bah, qui m'a qui biso de tirer na combat. Au moins l'esprit est différent.
donc biso to tikali na prison ko kaki monter maman na tsema kimi. Donc il faut comprendre que Azan est combattant. Est-ce que ba marche nous c'est ça na Congo. Au moins marche mon ensemi ça la marche. Nani a pensé que Kabila babeki et à mon ensemi. A combien la lettre Kabila non ndenge zali wana ngai basa le temple na ba Congo. Kabila là kuti a pensé que ma fola a baluki yo a comme ce que bandika. Est-ce qu'il na prison tout le monde bandika. Ce que bon pas comme on a ça pour ba rater. On aurait besoin de la vérité. Viens comme le roi mon amour qui na prison nous ya tambola bo. Azonga bo, akende bo. Donc comme ko fâché pamba. Vous comprenez? Mais à quoi de l'autre côté et ali que ba ko un problème parce que ba ti facha okanga ni mututé donc ba sala biloko mo ba profiter ba okanga ba lobi harmonie pour pouvoir ngo lelo maman Mike et comme le Mike bo sanga makambu ya ba ko ba biloba ba comme ko kota prisonnier politique azana infraction na ye il faut attendre ba vérité bon prisonnier politique ngo ya nani comme prisonnier ya Félix ça ba za pour ba congolais bo funa misu Félix kanga ki mkoloni biloba ya masanga mukebai mutebomi mukebai mais bon bête pour la prison bête raté prison bête raté nga na prison nga bête bolo oleke avant na biso bungi pona mboka bête raté le problème est ali na mukebai yé moko a réparer ba faute na yé na plaignant na yé asala a retirer plainte ba boma moto on comprend parce que ya ko yebate soki kaka aka de pépin soki kaka et celle qui a moins un ceux qui va condamner les militaires parlementaires on a ba longoli yango les ba longoli mais plaignant na Godin boy que Godin va tenir le problème il tenga na bisa problème tala na biso le mot na biso le kamogwa moi mukebai ah mutu nanga de Renaud Lingwala te asa politique ya mbongo honorable Renaud Lingwala honorable nanga te honorable asala ma busoba honorable c'est là na expliquer yo te mukebai ali jeune moko asala la jaloux je vais expliquer yo. Obi batu batu terrain perd cette biso. Ngam na bundi na terrain. Na ko expliquer président mais hier Mukeba ya osala récupération politique. Aza ingrat pour nani. Atinda batu. Et là Mike asali réunion atinda batu. Batu atinda ki batake biso. Bataka Fangiongo. Batumba ba drapeau. Obi batumba ba drapeau wana. Batumba malembi. Que ça songi peut pas bimisa pe non Merlin. Petit wana na se petit combat oye ba fallait ka combat ya que nene rede petit wana batake biso le batake honorable po biso to na mukanda ya VIP to koti to solo tout batake biso et quelque ba jeune o ba bombe bona kingasani da mona petit oyo e penge wa mutu mke wana na mona ye na mona petit Nico ba mima ba le kawana le batake biso botala yo biga biso da ba résistant ba kokata ba kokate ba mwana to kota kaka après nga na fin na ndako petit moko ko yesanga ya shiduka abi maître tala ba batinda so ba to boye ga ba petit ko kosa ko na tango lo ba to ngote pour makamone uzana justice ba to boye abe preuve la ça a ju photo atindi photo na photo wana petit Merlin na petit mususu aramandef batambula na Mike Mukebai Jimmy babenga Jimmy Carter ya ba tena heba na lukaka activiste na kokanga ye en infraction te batumbi ba drapeau ba beti ba fina so voir me ba kata fina so misapi bilamba ba finir ba mabele de ba sali o ba kosala violation oui mais infraction to la jeep so comme on jeep e pasuka siko le ba pesi ba photo na na bengi ba kombata na bo fanda au moins nous a servi soje yango na si au moins photo Jimmy na Marlin sikoyo ndeto kana Frangion ndeto biso to na Frangion so ki biso to kei to beti par exemple lisanga bonganga bakolo banana datini biso Frangion alors sikoyo to comprendre que Mukeba eki na kabal wana to comprendre Mukeba ekolo bana combattre comment na bundi Mukeba ya bundi te dans bisa bana lingwala on a ba vérité Mukeba ibangona alia mbongo ya nani oh gouverneur la ville ya nini ya Bakongo oye bien ko ba bunda voir même na mutu moko boy aye ko lia sumbongo ya batu keb oko man na kata tala mutu kala tingi Roger Tingi apporter nini na lingwala apporter le côté atonga étage na lingwala l'état au soin côté état lié moti yemo a regretté déjà bon ba bien yo se fait songa pour commission oyo nous solo bambia salaka alobaki bato ba yibi to yebi bango ba ko songa sambongo na Angola 5 milliards zongi biso pe fait songa mutu ka Tingi
ayibi a BBC mais na kamwa masana mukeba les gars na TV a soutenir Nsingi. Oh non mama Nsingi botika ye boy. Ah OK auté ko liala. Est-ce que Nsingi exemple ni na pesi biso na lingwala. Na kata complicité à terrain Nsingi azala. Batu bateka terrain. Obe ba msolo baka ngala mu ba corrompanga ti. Margo so ba corrompanga ko chinois la koyoka. Ba bourgmestre na lingwala ba maka musnelika. Ba bengi sanga na autorité moko na ya. Besi boma moto yom toko telemela biso banini $250,000 ekozalango yom toko diriger témoin nanga promo oya les plats midi école esangre les plats midi témoin nanga susu vieux Jack oyo ya lingwa la PZ na sala ba témoin ngala yebisa bango bonabi soki boteki bondi boteka mais bobenga batu sa lingwa so ba accepter ngana ndimi ko zombo na bino on a batu musu déjà ba zo la vous comprenez. Donc il y a un moment makumba, il y a ma corruption. Biso de l'esprit corruption. Biso de ça la lit moko bo eto bundela ka mamboka. Parce que nga ba ça nous na bi prison, ba lukanga, ba solliciter nga. Mais na boya. Na boya garde républicaine. Te nga rosa bloko ante. Wa bloko bloko na rosa la ngote. O moni lelo hein. Poni lelo ba descendant ya Hitler ba nga mona ba ngote. Et ça ba to lelo ba détruire mboka. Baza na valeur moko tina kata mboka. Nous avons besoin de soutenir. Attaque de ndenge zali wana lelo to koloba mambuya FCC. Bato ba bomi mboka ya bango. On comprend. Maria Jona Félix il faut panzana na bango. Parce que Bible lobi bat mokili ba lobi toute autorité vient de Dieu. Beaucoup continuons sur Outara. Oui, beaucoup continuons sur Outara na Nzambe. Et ça va beaucoup continuer présidenté. Rose à président parti, rose à la directeur, yanga ba lobi autorité. Mais la Bible dit encore la voix du peuple et la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ce qui fait panzi bango on a panzi bango à 10 autres parlements biso peuple total soulèvement populaire to tira président fait azaka président bengani ba fantiro ba sala kuna muso lobi na yaka teme na yaka lier mbongo na ngai kuna na fandi na ngala ko ya plaigner. Donc to bengani bango fait ça président allez to sali après quelque temps bazuna nous quelque parti ba organiser to sali dans le parlement provisoire. Est-ce que vous comprenez? Pour le droit de parler, on est malin pour la fatigue. Bako tchep suba kali ya bango deux chambres wana. Ba bomimbi sonde li deux chambres yo. Bako au monité maître pas évêque Mukuna. Te la katina ote. Leur élection salamati. To ça guerre. Là ton imagi ya président, il fallait toter les mela ba parlement national provincial. Totiki OK bango ba mi yibi. Bye bye déjà ba OK kuna mais na bi ke ba humela ba ngote. Peuple atomboki hein. On comprend. On est mukuna a soulever peuple. On est mukuna soulever peuple. Papa mukuna. Et là on a félicité aux pasteurs oyo, aux force, aux courage. Donc ezali ke na combat ezabongo za congolais. Au moni passe ya ba congolais. Makambo papa mukuna yoka de makambo o solo il faut te soutenir ye on va pas te soutenir mukuna on va pas akoloba makambo oyo eza solo mais lelo moka ndenge zali administration tout va bloquer maman le 31 décembre banque kangami banque salité tela batu wana mitema mabe balingi kaka donc mboka ezaka na crise donc wana pe yango na lobby nani président bien kamite big rouge oui na sepeli na sepeli président Fachi nenga lobby ce que motema na ngai bando kita et kiti na motema bando kita parce que tout le monde est le bango ba ko diriger atanga ibe donc ne ba to lobaka na mona la bango ba mona la ba diriger tilelo batu wana ba ko telema partout ba ko ganga biso to lingi bilongi wana mona na lisusu te ba bunga na mboka donc ba ke ne fona za ba village natal ba mona na raté parce que ba za ba produit o ya mabe o ba ba sanction mais ba kanga bango ba kanga bango ba kamiza ba kanga bango o mo ba Congo maman total la fatigué. Ngai na soke loko moko te pas fatigué. Nakutana na ye mais fatigué apesanga eloko te. Romba ne nakutana na ba Moïse na ebsa na kutana. Ne nakutana na président. Ne kuna sa président ya mbanga d'ici février. Président fa ya mbanga. Na congolais na ba doléance na wana koyebisa pour na mboka. Mais na que le président pesanga mbongo. Na koyebisa concerner mboka. Na ina na fatigué. Na ina na fati to za la bato ngai
Autant que ça va dans la privé. Minerva na fout à 250. Bana ba 4, na ba fout à $1000. Sikoyo, le fatia lobby enseignement gratuité. Na ju bana na koko tchamo na tene de la Gombe. Ba ko fout à l'autre côté. Margo, ma beto malamu. Tata mo va dépenser 1000. Quand même malamu. Fati a du budget en mboka banda to eba Kabila. Banda to eba Kabila budget ne komata 6 milliards te. Mais à Sali Makasa mati budget na 10 milliards. Ba Congolais, est-ce que ma beto malamu Tolongoli a su Franck Diongo a libéré. Sauf Franck Diongo, Fatia sera pouvoir te Chadari. Mais Franck Diongo a zaka na boloko. Mais Moïse exilé. Mais Jean-Pierre Bemba na GB. Mais oh nani oh kuna sonani na vient sonani mbisa nyamus n'exil. Mais lelo Francis Galon Mobé exil ko mais totali ba dio million na tout banga ça na ba boloko. Mais ba ngobi maté mais totali lelo Fati abimisi batu wana tout. Mais la personne ça mon président Kabila original là hier asaki na Kenya Fati abiya kavanda mboka na yo. Tolongoli. Tu es la route ya ba Congo. Fati a sali. Saut des moutons. Quand même, au moment où on est déjà la fin à sali. Quand même, œuvre na une année, tout à l'heure, une année Fati, quand même, tu as évolué par rapport à une année Kabila. On comprend. Donc, on a passé une crise. À ta révolution française, et bon, attends la Soudan, et bon, avec le temps, malembe, beaucoup de Barena Moussous, tu as réseaux sociaux, oh, Fatia, les 24, Botika, Koko Sabatu. Bolé, il y a des jeunes qui ont FCC, na FCC. Pas la bise aussi batté. Fatia, Azam, tu as batté. On comprend. Fatia, tu as batté. Fatia, tu as comprendre de ta télémité. Bisous de télémité, c'est la démocratie. Combien ça bongo? Attends à soutenir Fatia. Mais ceux qui Fatia qui est en côté, nous allons premier, nous allons télémité, nous allons marche. Nengi Francis Kalomba Lobaki, que les lots qui Kabila aligné avec la troisième année, nous allons télémité, nous allons Français Salang. C'est bon qui m'ont bali. Barena Robasa tout autour, il y a président, tu es Bibino. Bablo Robosa, ouais, les 24 présidents de l'Obanaïté. Les alliés Bajena Bango, Barosa la Biloko na Bango, président Zandé à l'aise, Congo, et aussi Congo, Kimia, tout le monde a évolué Mboka. Parce que ceux qui sont à Moko, Mboka et Gomambo et Salati, et le reste là, partage les alliés, division les alliés. Donc, ma mission, on dit ma pouvoir Mouningati. On comprend. Et c'est malin mouté. Maman, bisous, na fauteuil faillite. On comprend. Mais là, je bimi, Fatia bimi président de la République. Parce que tout ça la nini. Tout soutenir pas ce qu'il est congolais. Azana makila na biso, Fatiso pasolibo. Au moins la Fatia makila na ngana yo, ya ba congolais. Fatia ko trahir biso té. Ali mwana ya leader, les gens, ya mboko ya la démocratie. Fatia so accélérer on est la BBC pouvoir à papa na yé. Akui ko trahir té, to qu'il est temps. Après, si tu connais parce qu'on est à juger. Merci beaucoup, Madame Soir Congo France. On est allé qui mettre Bessi ça aux fonctions vitrier. Oui, bon, pourquoi pas, ils ont ça. Et à tes que les quand la mission, ça la mission mon roboé, net itoé papa mon roboé, papa na ba outé qui na ba kolia ba mbonga FCC, de leur comment le baneta télé mais la mboka lobe. Oh le mboka ni fana na yo. Biso ne va combattre, biso me doit la mboka. Si le lo n'a la position mon grand, n'a la litka ya mboka. On comprend. Merci beaucoup, Nessa Congo France. On est allé mettre Bessi ça aux fonctions vitrier. Merci à Olivier, merci à Christian Touré Kenzo, merci à Mbakondili Dipumba. Mettre Bessi, comme la Souka. Il y a Lélo, il y a Massol, la vision la politique à Lélo. Dans la question d'actualité, la vision répondre bien. En tout cas, dans la cas de réaction, la suggestion à Bino. Maloba. Bon, Maloba Souka na loba mettre fois. Congo tozala bo moko. Congo ezaya muté. Congo ezaya mese Kabila te. Kabila azali elilingi ya pamba. Bango FCC la kalamite bako pataka mbangu. Oh wase kwa ebaka, ba embaka. La tata la bako kima, bako pe bako kima. Toko telemela ba anti-valeur. Biso mona ba congolais to ça na esprit moko. To lo la division. Et lo mo ça la nga passe. Tala ba policier congolais FCC ba tata minene, ba keki ngakati, mais Kabila tie bango na deux colonnes.
Donc tata roya ko gumba ba inconscient. Vous comprenez? Ba comprendre makambo mboka te. Kabila a pouvoir te. Pouvoir eza fachi. Vous comprenez? Yango to bini biso to sala bomoko. Surtout ça, moko to la soudé. Au moment là, to la soudé. Yango mona batu pas ko saka na mboka oti. Mais surtout tiki fati. Fati suka keye moko. Et alors to dégager. Il faut to benda ye. Soka ngoku ngabo to bendi ye kazonga. Ti boko mona solution ko za. Yango na ça ba congolais. Bon on va distraction. Ba o ba kana ba poto. To ignorera ba combat ya batu. O ba sala ba aventure. Soko na combat no na ndenge ya bien. To ko se plateau mona type moi na président Fachi code 243 à Outa États-Unis sont en manifestation. C'est un bon combattant. Vous comprenez? Bilo bolo ba combattant pour faire no buna na binote. Ba tu no yo mona Russie, yo tamona na Russie. Yo mona Thérèse, yo mona nan, yo mona côté mutu akufi bo. Au moni te ba aventure pamba. Boya to sala bomoko, to sambila nde Fachi, abunga te, akuya te. Au moni elle a dit place mususu na Bible lobi ba kei na ni Joshua ressemble à tête maboko ne likolo. Donc je suis sur maboko ngo kita ba peuple israélien ba simbié ba bakisi maboko na ye pour na ntinza mais pouvoir le roi Fachi. Le but il faut se Fachi maboko ngo kita, tu dois soulever maboko Fachi. On comprend? Tu soulever na ndine, tu soulever maboko Fachi na ba prière, tu soulever Fachi na nini, tu soulever na makambo nyonso. Tu pour nini kimia ezala pour président asala balam. Donc là on va congolais ngwana na yebi a saluer na ba masana ba merveille, a saluer masana maître Magouche, na saluer Ridi, na saluer ma grande sœur est aussi Liwala, na saluer maître Armand de l'Afrique d'ici, na saluer bon presque ba te belé sur la tanga to Muscan. Peut-être c'est un beau tato. Ensuite on a saluer te. Mudati na mbale la busoba. Oh, moi si maele. Moi si maele ko tina mbale ko na busoba. Ta la vie na bango le vie. Est-ce que attends sous ta roya na kinité. Tout on a pas problème. Pour le lobo on a problème na famille roya ndenge ni. O comprendre roya ndenge ni. O comprendre. Ya berre donc on appelle ça tout mbote. Ouais, vous avez besoin binganga. A benginga na plus 243 90 266 95 22 soko fingi yeba binga pena ko finga yo soko moni ngo suyo vanania soko benginga na ninga mabe yeba penga pena benginga na ninga mabe soko moni ke komba na ngai mabe olobi na ba défaut na nga na yebi na ko bongisa te frère balobaka boyo ko to lobaki te bobo mais soko ene benjir na découvrir pas na bino ah bon mon la flamme Merci beaucoup de ça comme en France. On a y mettre Béchi Sao, fonction vitrier. Oui. Merci beaucoup à Papa Didier, Babi Haha, Nicolo Congo Boigna. Christian Chibouba, Miss Nicolo Nangamba Congo Boigna, merci à Patron Didi Pumba. Merci à Gisèle Tati, mère double moté, ma France, à Juklo Winner, couple Kanyaka. La belle moté, na mbote, belé, pas impression, Claude Domba, si Papi Batsa des bonhommes Lissanga. Papi Maïbelanga, Empire Basket, hein. Merci vraiment na ba Obolanda biso ba bonne année na bino donc toza karawana na ba combattant bino ba résistant ba ingeta na bino tato biso to koma bolinga na isu biso to biso toza ka pona ete to saka makambo mboka kende liboso ba nonsa diaspora nzambaza na bino ngalo to kutani bala sima ciao. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000
Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Base Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Base Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Site ya Congo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com